chaîne ya télévision RTBF elobi yango, journal le soir elobi yango, mais na Kinshasa silence radio. Babomba kamaladi et babomba kaliwate. Na poto soki président ou reine Elisabeth ou roi ya Belgique a Beli dès le premier jour journal nyonso ba télévision nyonso elobi yango. Mais lelo ba fanatique ba aveugle ya IDPS na ba luba tribaliste pona bango Chilombo koko bela te. Mais papa Etienne Tshisekedi oya bundi koleka Chilombo abela atika biso. Chilombo est hospitalisé na clinique universitaire Saint-Luc na Wuluwe et ça na Bruxelles. Bato bazalaka na Bruxelles baebi Wuluwe. C'est depuis mardi. Hier, c'était l'anniversaire, il y a Denise. Bomoni réception, mo salam na poto. Bosali bomoni réception na ville à Kinshasa et salamité. Na minito yo Christian Tshisekedi, Kali Tshisekedi, Bobo Tshisekedi ba kite Kolwezi ba kimimba na Kinshasa. Certains conseillers ba Chilombo balingi ba katsa na Brazzaville po boy baya na poto ba komi kobanga. Qu'est-ce qui se passe peuple congolais? Chilombo a été empoisonné par Denise Nyakero ainsi que Biselele. Pour quelle raison? Nayaka pona kusala bino plaisir te. Ba spécialiste ko finga ya IDPS bo finga na bino po na politique ko finga bandana Etienne Tshisekedi a finga le père de la démocratie de l'indépendance Patrice Emery Lumumba Crapo na lettre na ya komaki. L'histoire ba chanja kayangote. Alors, Paul Kagame, Tolandaki biso nyonso, alobi azali mécontent, nandenge armée ougandaise et kotina, na mabele mboka na biso. Voilà les problèmes. Paul Kagame, alobi lisusu, nazali ko suivre de près armée ougandaise na mboka Congo. Mais peuple congolais, tous en la culture, il y a réflexion. Mais yo Paul Kagame ozali na Rwanda. Pourquoi au suivre des armées ougandaises et koti na demande ya Chilombo, président nommé. Et que ça là yo passe na nini. Et que ça là yo passe parce que Chilombo n'a pas été élu, il a été nommé. Na corps ya ba américain, pe na corps ya Joseph Kabila na monsieur Paul Kagame. Baké na sommet ya Oyo, peuple congolais. Baké na sommet ya Oyo, Paul Kagame akendate. Baye na rencontre ya Addis Abeba, Paul Kagame ayate. Paul Kagame alobi Chilombo ko dribble yete lokola dribble Joseph Kabila. Alors, espion ya Paul Kagame na Congo azali moko Fortuna Biselele. Yami Bale, mwasi ya Chilombo, Denise Nyakero Chibaou, c'est une Rwandaise touti. Azalaka na Londres, l'une de ses sœurs aînées, Jeannette, asala na ambassade na Rwanda na Londres. Son frère John Nyakero, depuis 2001, azalaki chef, ya protocole, ya Kabila, Rwandais touti. Son beau-frère, Gilbert Kurukemba, Kabanda, Bachekomba Baluba, Rwandais, Bachaka Bakombo na biso Baluba. Azali nani? Rwandais touti, Tobengana Baona 98. Peuple congolais, famille biologique à Chilombo, Babomba Kamaladi, Babomba Kaliwate. Clinique universitaire Saint-Luc, Ezali Esika, Papa Etienne Tshisekedi, Abela Kipe Atika Kibiso. Ça ne vous dit rien. Paul Kagame a outi kokutana pas longtemps avec le roi des Belges Basololi pendant 2 heures. Ça ne vous dit rien. Peuple congolais, ngalaza molobeli yamboka. Naza sentinelle yamboka. Chilombo, il est entre la vie et la mort. Chilombo empoisonné yena mwasi. Denise empoisonné Chilombo à cause ya lokoso. Olingi kozala kaka président
à cause ya lokoso. À cause ya lokoso. Ndekono bosambela kana une église moko. Martin Fayulu a gagné l'élection à cause ya lokoso. Akabwani na batu nyonso. Akabwani na moto ya pesa ye pouvoir. Tant na balongwe na lamuka. Bakesalo ya bango. Na Kenya. Akangisi Vitali Kamere. Abalukeli François Béa. Abalukeli Jean-Marc Kabundi. Donc moto azali ingrat. Et Bible Zoloba. Na Proverbe chapitre 11 le verset 10. Quand le méchant meurt, on pousse les cris de joie. Ce qui te est la Bible. Armée égyptienne Nassima. Liboso mer rouge. Tango nzamba sali bikamwa. Kaboli mer rouge. Bakatisi. Israël. Bana Israël bakatisi. Armée égyptienne mama emeli bango. Ebale emeli bango. Myriam, la prophétesse, la sœur aînée de Moïse, botanga na mokanda na Exode 15, abengi ba mama ba yembi, ba sepeli. Chilombo c'est un criminel économique. Nako ozana mawa koleka nzambe te. Nazana mawa koleka nzambe te, nzamba boma Sodome et Gomorrhe. Chilombo azana ingrat envers batu nyonso. Ingrat avec Fayulu, ingrat avec Moïse Katumbi, ingrat avec Jean-Pierre Bemba, ingrat avec Vitali Kamere, ingrat avec même son père. Chilombo, lelo zana mbete hôpital ozaliwana, yona mama na yo, boboma Etienne Tshisekedi wa Mulumba. La mort d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba, c'est Félix Antoine Chilombo. Boko landa na bino nyonso. Chika ye wana na auto kende. Ayebi liwa ya Etienne Tshisekedi grand frère na ye. Dikolo ya mbongo. Alors, je m'adresse au peuple congolais. Ce qui le lobo yo ki Chilombo atiki biso, c'est Kagame. À travers Denise Nyakero Chibao, à travers Biselele. On dimite, je m'en fous. Je suis le premier à dire, Yakoye Bisabino, na émission mardi. Mardi, na salle émission pas ya Papi Guéné. Le jeudi, na ekobeta c'était pas ya John Image le King. Na Kinshasa, na diaspora, na communauté congolaise, mutu moko tazo le bel bakambu ya Chilombo. Po ba yebi amote, ngana yebi yango. Chilombo est mourant. C'est que l'homme aura semé, et comme na Galate, il est moissonnera. Atinda batu na mboko yo, Major Clément, Oyazalaki, garde de corps rapproché à Papa Lekinaye, Monseigneur, chef à maison civile à Tikabiso, Mulumba. Major Clément, Yana Mboko et Chilomba Bibo qui ne peut pas Élysée. Mais non! Ngazen Koufamable, Yoko Bomangaite, Okokangaite, Oyo Boluki Ponanga, Okobuka Yango. Atindi, Général Johnny Chibango. Et plutôt, il c'était un colonel. Colonel Johnny Chibango. Atindi les sous colonel Ngoyi. Bake na Lusaka, na Zambie. Bakangi Général Ngoyi. Mulongo Djibu Azalaki Notel. Bakangi bakotse na mutuka. Po bayane na katanga babo maye. Donc, mutu nyonso a côté les melayo, il faut le kobo maye. On dit makite Chilombo. Famille Chilombo, on dit makite. Le lobo kimi kolwezi esika bozo ko piller minéré bozo nimba una Kinshasa basu balimba katsa Brazzaville ba conseiller musu baza dia na poto pona nini bozo banga. Alors je m'adresse à l'armée. FARDC Denise ako respecter constitution te. Biselele ako respecter constitution te. Bakotie la bino bahati président de la République te. Bakotie la bino ministre de la justice. Bakoya na lokuta bache ministre de la justice. Armée botelema. Mokonzi ya JR. Christian général botelema. Chef d'état-major général Telema. Soki bosali erreur. Oyo.
Edi Kapende asalaki na 2001 moi Kinshasa Laurent Désiré Kabila assassiné. Edi Kapende apesi ordre na RTNC tozoyo kango bakangi ba frontière avion ko kitate avion ko décollé. Atiki ya Joseph Ekita batie Joseph président ba américain na Paul Kagame. Edi Kapende beta 20 ans ya buzoba bolinga te batinda bino na ba retraite bakotinda bino na ba retraite soki général ou ministre de la défense a eu pouvoir. C'était Rwandais touti to bengana bango na 1989 et 98 plutôt to bengana bango na 98 bakenda bango nyonso azali mobali ya sere ya Denise Nyakero Louise Nyakero sa atika biso azana lifelo bazo bete fimbo. Alors peuple congolais botelema bondima jamais surtout armé besoin pouvoir. Félix est empoisonné. Félix azana na clinique universitaire Saint-Luc au papa na ye akufaki ezana wuluwe na Bruxelles wuluwe na Bruxelles papa na ya kufa na hôpital wana. Félix omoni lelo o se retrouver na hôpital yo na mama na yo bosala ki manœuvre pour ti Etienne Tshisekedi akufa lelo makila Etienne Tshisekedi zo ganga vengeance. Yo mama na ye Marthe okokende Denise okokende pona liwa Etienne Tshisekedi Fortuna Biselele okokende Paul Kagame kanda na nzambe ezali kolo na yo pe okokufa. Dieu ne laissera jamais les coupables impunis. Proverbe 11 botala na 24. Oyo Chilombo lukaki batu basalanga lelo salamelio na Chilombo otelemela ba politicien nyonso ya lamuka. Chilombo nazomono na 2023 te na sala video balobi na ngai ke Mosengo aza maladi. Mosengo bosambela pona ngabi na basambela ka pona bakufi te. Chilombo nazomono na 2023 te na lobi yango plusieurs fois na loba pe yo Chilombo okufa liboso na nga. Oui, Denise okufa liboso na nga. Naza basal na nzambe yote ndenge bomalu Joseph Kabila bomalu kusate relation communion na nzambe boyebi amote. Peuple congolais Chilombo est mourant. Père kotika biso. Chilombo est mourant, Père kotika biso. Chilombo est mourant, Père kotika biso. Nazo sabino yango. Basal na nzambe lokola ngai boy na Congo na sto ata dete. Ba flatteur, ba mendiant, bibanga banga. Kolo ba vérité lokola prophète Nathan lobaki ba psa na nzambe lokola biso boyete ba musu ba komo beaucoup na kabina na chino sokuta na Chilombo kozwa nini vine ko bonga. C'est de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Chilombo est mourant aux cliniques universitaires Saint-Luc na Bruxelles na quartier na commune ya Wuluwe azali kuna. Armée besoin pouvoir. Armée besoin pouvoir. Chef d'état-major Mokonzi agir Bokanga ministre ya défense Bokanga Obed chef d'état-major adjoint chargé des opérations. Tous les Rwandais bazana armée, tous les Rwandais bazana police Bokanga bango. Chilombo a été opéré na Motema. Chilombo a été opéré na Motema. Comme le la président oyo ya Gabon, ake na Maroc AVC. À cause ya pouvoir akimuyibi. Bokomi komona Chilombo lokola nzambe. Bokomi komona neti Chilombo nde akomi lokola soki mutu moko Tshisekedi abundi bitumba Chilombo na mama na ye babomi Tshisekedi. Liwa ya Etienne Tshisekedi chez Chilombo avec sa mère. Marthe na bengi yo 3 fois. Yo pozo kende ozana Bruxelles. Denise na bengi yo 3 fois. Yo pozo kende ozana Bruxelles. Fortuna Biselele ozo travailler en compte na compte ba Rwandais. Yo pozo kende. Chilombo est malade. O ato boyi na yo. Ato seki, ato fingi. Ba bomba ka maladi mais bomba ka liwate. Et loko moko na benga na ba Congolais conscients et nationalistes. Hier, c'était l'anniversaire de Denise Nyakero Chibao. Bon, mon qui réception à Bruxelles. Ils allaient quitter. Hier, c'était l'anniversaire de Denise Nyakero Chibao. Il n'y a pas eu de réception. Parce que Makangu na sa maladie. Denise Nyakero Chibao
anniversaire nezalaki hier. Mais ça l'a quitté. Le soir, journal le soir na Bruxelles et Koko Sate. RTBF et Koko Sate. Ngana zalaki déjà informé dimanche dans un avion. Ayakin à l'agonie. Bacheli bino photo na réseaux sociaux hier en avion. Il est venu à azalaki azalaki na kati na agonie. Bayaki na jet privé mbangu bakanga aéroport ya Njili. Aujourd'hui azali hospitalisé. Soki tembe Chilombo la vidéo ya lelo bimsa ça la vidéo olobake ngai na Denise biso yeyo naza maladité bakosi makambu. Non, il est mourant. Et quand les méchants meurent, on pousse les cris de joie. Bana Israël quand on va traverser mer rouge, banguna baye ba zindi, bana Israël ba sepelaki. Bana Israël ba sepelaki. O chaku libanga lozwi ndeke ko sepela ko sekate. Ndeke nyoso za chakute. Ndeke nyoso za chakute. Le malheur ya RDC Chilombo. Et ça, son départ dans le séjour des morts, c'est une délivrance. Son départ dans le séjour des morts, c'est une délivrance. Le malheur aujourd'hui, c'est Chilombo. Président français a sali 5 ans, Macron. Bozunaye 500 000 euros. 500 000, pas même 1 million. Mais Chilombo, dans 3 ans, a dépassé par 3 milliards. A Sombinda kuna Prince Orange. Na Ikle, na 6 millions d'euros. Bota la Moujimai, bota la Kananga, bota la Moupombe. Erreur Chilombo yo salaki. Il ne fallait pas que ne Moupompa, ou que ne Kabera Mwanga. Ba chef Boudjime si bakanga yo. O bozo mona neza Chilombo te. Ngaza prophète si naturel. Ba tia yo na sac, ba tubi yo mupo, ba mitonga okufi. Na règne spirituel tu n'existe plus Chilombo. Ba eno sikoyo ozonga oyawa neza yote. Il fallait pas ba c'est de bakosa yo. Ba chef Boudjime bazaki na kanda na yo ndengo bomachi Etienne Tshisekedi na yu mama na yo Marthe. Chilombo est mourant. Hier, c'était l'anniversaire de sa concubine, l'une de ses concubines, Denise Nyakero Chibaou. Bon, mon anniversaire, vous souhaitez l'anniversaire à une Rwandaise et tout qui n'aime pas le pays. Mais non! Mais non! Mais non! Mais non! Au moni, ma bé oyo sali, au sala fayoulou, besoin de même église. Jean-Pierre Bemba alobi a quand on a procès, Makamouya, entreprise à papa na yeba avion ba baby ça ondimi bakati procès 21 millions opesi mitindo non bo pesa yembongo te Matata Mponyo cour constitutionnelle a lobby a ko juger été pour selon la constitution cour constitutionnelle a ko juger président en exercice na premier ministre en exercice ministre premier ministre sortant ko juger été yo tindi maloba babengi si Matata Mponyo kota na union sacrée pour dossier ici là. Justice na Congo ezate. Démocratie na Congo ezate. Chilombo a séquestré la nation. Chilombo a pris toute une nation en otage. C'est plus que des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. C'est un crime contre l'humanité. Le crime de guerre, et le crime contre l'humanité, et le génocide. C'est que Chilombo a fait. Basambe la rapona criminel, Chilombo c'est un criminel. A Kangisa le Roger Lumbala. Pour Yayebi. Si Roger Lumbala koufa izali Chilombo. Soki Kyungu akumwanza na mwana na ye na député provincial bakufa eza Chilombo. Ngai pe soki nazalaki na nzambe te boyoki major Clément Lingara ya koboma ngai awa. Je suis désolé. O komelanga je suis déjà en Afrique du Sud. Major Clément yaki na Afrique du Sud kokinga te yo je suis en Afrique du Sud. Si tu es en Afrique du Sud c'est que ça me fait quoi? Na bandi combat na 2003. Joseph Kabila na 2003 2010 akokanga ite. Je suis déjà en Afrique du Sud. Qu'est-ce que ça fait? Major Clément était ici. Moutaboma général Kayimbi Delphin, Moutaboma et major Clément. Garde corps rapproché à général Moulumba na maison civile Tilelo. Ayawa, Kokingaïte. Je suis déjà en Afrique d'ici. Ça me fait quoi? 19 analytes. Je suis désolé. Alors, boye bake Chilombo, nga na zomone na 2023 te. Eh, na zomone na Chilombo na 2023, oh boye na zomone na 2023 te. Opération Moutema, c'est fini. Il est parti. Bye bye. Luambo azozela yo. Taboulé azozela yo. Bango nyonso baba pepe kale bazozela yo. Wemba kuta azozela nana kanda de ya danger. Ayakaka. Nga wemba nazozela ye azana kanda de na danger. Azoka ma petite nanga moko boy. Nazozela ye. Nazana kanda
condamné à danger. Papa oui bazolo banali fait l'occasion de condamné à danger. Pepe Kale azo zela yo, Taboulé azo zela yo, Luambo azo zela yo, Madiata le bisoga ya on a connu à tena mutu. Donc bazo zela yo na séjour de mort. Chilombo kende kaka. Chilombo kende kaka. Chilombo kende kaka. Tu es un criminel. Kende no kaka, kende no kaka, kende kaka. Congo ils en a besoin de ça dit 3 ans ya ko yiba ba milliards. Kende no kaka. Macron a sali 5 ans, 500 000 euros. Mais yo mouyibi à niveau yo. Non, quand les méchants meurent, on pousse les cris de joie. Proverbe 11, 10, verset 10. Tokutani ambalasima, pour nous repasser une information. Merci.